Tokomina etenia mituna pe biano bandeko balandi ba Radio Maria Mosala Moeli Mosanto kati Ecclesia okati ya bomoi bo abiso tozwande kona singalo. Allô? Allô? Bonjour mon père et mon madame la sur la plateau Christian de Marie Saint-André. Oui, ndeko Christian de Marie. Oui, merci Marie. Photo ni naonga ngambe kuna matea malamu te biso po ya Eli Mosanto. Nganga nzambe, eto tali na art 2 verset nango 17 à 19. Et bakolo bana suka molongo tata ko sopa Eli monaye na bilenge na bakolo bakomona mamoni. E basuba ko sakola. Et nganga nzambe eto tangi le na premier verset toko katwana miso. Wana monoko ekona misema na toko simba loba nzambe te. Ekona miso na toko komona malamu te. Enga itako aprometaka na biso même na Joël ekaka biso ko pesa biso elimo. Elimo wana kasa mikoa na biso akofanda te po ya masumu na biso to po likambokani. Et na teni na ile wana pokolo molamu na biso. Merci nganga nzambe Christian de Marie Saint-André. Merci Nandeko Christian de Marie. Sango. Merci mingi Nandeko Christian de Marie pour motuna tuni ezali bongo na acte 2 na eteni ya zomi na sambo epai wapi balobi te na mikolo mia suka Eli Mosanto akosala mosala mwa Eli Mosanto akokitela biso bakosopela biso Eli Mosanto na mikolo mia sima mikolo mia suka elingi koloba nini etango Eli Mosanto akiteli bapostolo sima nseko ya Yesu Kristu ezali mikolo mia suka Zambi ezali mikolo miye Yesu ase asali mosala mwa ye abutio likolo atindi Eli Mosanto babengi yango mikolo mia suka Zambi ezali mikolo eleko eye tokobengeleko Eli Mosanto eleko ya Ecclesia lokola te eleko eye tosengeli kotambola malamu Zambi toyebi baye bazalaki bato abondeko bakala bango bayebaki te bayebaki se bondeko basika kasi tango Eli Mosanto akiteli bapostolo tokoti na mikolo mia suka ezali mikolo miye biso baye tozali kobika na mikolo miango toyebi nini toyebi sango elamu pe nzambe akebisi biso te botambola malamu Zambi akosambisa biso babengi yango mikolo mia suka mikolo mia Ecclesia, le temps de l'église, le temps de l'Esprit Saint. Ezali likambo ya mikolo mibale to misato te me ezali lokola lokola eleko mikolo mia suka lokola eleko Eli Mosanto eleko ya Ecclesia eleko bato bakobika o eleko yango bayebi mabe na malamu Zambi Yesu ase atei sango elamu ekomeli biso toyebi tosala nini pote tokota na bokonzi bwa likolo yango bakobenga yango eleko ya suka Zambi mokonzi mobikisi akoya lisusu te tango akoya ezali pote asambisa biso bongo ndeko alobita akomona lokola Eli Mosanto yango basopeli biso akosala mosala mwa ye te akosala mosala mwa ye Eli Mosanto akosala mosala mwa ye yango wana na nguya ya ye tokomona boni bakristu bazali kobongola mokili tango tokoloba maimatali eleko tope les années tokoloba nous sommes en l'an 2020 après Jésus-Christ 2020 sima Yesu Kristu lokola te na nzela Eli Mosanto Ecclesia abongoli mokili Ecclesia akosala mosala kitoko penza na kati ya ekolo na biso na kati ya molongo bakristu banso toloba mosala kitoko penza po ya kobongola mokili kasi tozali se bato yango wana pe mbeba ezali tokoki koloba te mwa pasi ezali boyokani bozali te obisika bisusu bosembo bozali te na bikolo bisusu Zambi tozali bato kasi tokoki kotala se ngambo ya mabe te malamu pe akosala mabele penza Ecclesia akosala malamu ebele bakristu bakosala malamu ebele penza na kati ya molongo
Toko Yamba Mituna na 082 081 99 66 098. Ndeko Msusa Zobenga, allô? Mbote Mama Regine, Mbote Nganga Nzambe, merci pour la catéchèse kitoko. Motuna ya liboso, balobaka ke Elimo Santu nde azali plus mystérieux, plus insaisissable que Nzambe Tata na Nzambe Mwana. Alors, nyonso olobeli biso sur Elimo Santu, kobanda catéchèse tina suka. Ozali sur Nganga Nzambe ke on révélé biso nyonso ou bien mosusu etikali. Pona kosukisa. Moto mosusu azali kaka na présence ya Elimo Santu kati na ye. Mosusu azali kaka na intervention ya Elimo Santu. Toko sentir penza intervention makasi kati na ye. Alors, toloba nini pona moto ya liboso? Ma grâce te suffit malgré intervention ya Elimo Santu ezali penza komona na bomo na ete. Et puis tozaka na tendance à réduire rôle ya Elimo Santu kaka na ba miracle. Nzoka nde Yohane Mobatisi asala ata miracle moko te si ce n'est que baptisé. Merci Nganga Nzambe mokolo molamu. Merci Nandeko Joseph de Marie. Merci mingi Nandeko Joseph wa Marie maitolobi ezali mansote. Na l'effaranza tokolobate, ce n'est pas exhaustif. On ne peut pas prétendre l'exhaustivité quand on parle de Dieu. Non, c'est impossible. Que ce soit Dieu le Père, Dieu le Fils ou le Saint-Esprit. Tokoki kolobate te maitolobi ezali manso. Zambi Nzambe azali mobomba mo. Toyokaki yango na sangola mo ya lelo. Na Santo Mateo eteni ya zomi na misato. Bakotuna Yesu pona nyo koloba na miula. Nalobi Zambi boko basengeli koyeba mibomba mo te. Zambi Nzambe azali mobomba mo. Nzambe Tata mwana pe Elimo Santu azali mobomba mo. Tokola te tosengeli kosala makasi po te toyeba ye kasi akotikala se mobomba mo. Yango wana maitolobi ezali manso te. Ezali se mwa ndambo oyo tokokai koloba na mwa ndambo ya bwanya, mwa ndambo ya mayele oyo Elimo Santu apesi biso. Elimo Santu na moto moko ezali penza présence, na moto mosusu ezali intervention. Tokoyeba ndenge nini te epai ya moninga mosusu Elimo Santu azali kosala mosala kasi azali kati ya bomoi boye te. Ezali intervention mais pas présence. Nakoki ko juger bato te. Moto nyonso oyo akosala makambo ya malamu oyo kosalisa baninga mpo na ngai euti na Elimo Santu. Nakoki koloba te asali likambo malamu kasi Elimo Santu azali kati ya ye te. C'est pas à moi de juger. Nakoki ko juger te. Eloko leki motuya se moto na moto tango tokuli Elimo Santu atambwisa bomoi engebene na bolingi bwa Nzambe. Pe akoka kosalela makambo Elimo Santu apesi po ya kotonga mboka, po ya kotonga eklesia, po ya bolamu ya Nzambe, po ya bolamu ya biso bato, pe po ya lokumu la Nzambe. Ezali bongo. Soki moto ndenge ndeko alobi akosentir intervention ya Esprit Saint na bomoi boye. Lokola te makambo na penza kosala ezali kolendisa bato. Na maloba na misala akolakisa bolingo. Nzambe ezali mingi penza maimatai bolingo. Nakoki koloba te azali se moto azali kosala makambo engebene na bolingi bwa Nzambe kasi Elimo Santu azali kati ya ete. C'est un jugement sévère. Nakoki koloba yango te. Ndenge pende kwa lobi po ya bosukisi Yohane Mobatisi soki otangi catéchisme Église catholique, il y a tout un paragraphe réservé au rôle de l'Esprit Saint dans la vie de Jean le Baptiste. Mosala Elimo Santu asalaki na kati ya bomoi ya Yohane Mobatisi. Ekomami na buku ya Mateya ya Église Sainte Catholique tope catéchisme de l'Église catholique. Ndenge ndeko Joseph wa Marie alobi elobami mpe na Biblia na sangola mbalobi te Yohane Mobatisi asalaka ta likamwisi moko te. Po ya bango likamwisi ezali ni kobikisa baye baza na pasi. Zambi eloko ezali kotungisa bango mingi ezali bongo bokolongono banzoto na eleko ya Yesu Christ. Beaucoup de malades, des infirmités physiques. Yango wana pona bango miracle tope likamwisi
ezalaki mpenza kobika na pasi ya nzoto. Lokola Yohana Mobatisi asalaki makamwisi maematali kobikisa bato baa na pasi ya nzoto to bazangi bokolongo bonzoto te, yango pona bango babi asali ne ma miracle te, kasi mai alobi po ya Yesu Kristo ezalaki mpenza ya motuya. Nzoka nde Elimo Santo azalaki kokati ya bomoi boye mpenza. Kutu akulaki Elimo Santo aza nani na libumu ya mama. Zambi mama wa ye Elizabeth tango mama ekotala na santuluku eteni ya yambo molongo mwatuku inei kende liboso. Tango mama ke ekotala Elizabeth na losako apesi Elizabeth mwana ningani o libumu pe Elizabeth asakoli te, balobi te Elimo Santo akiteli ye pe abandi koprofetiza, abandi koyebisa Maria makambo motuya. Mokonzi abenisi oyo yambo ya basi banso abenisi pe Yezu mwana wayo. Boni mama mokonzi ekotala ngai boye. Elimo Santo akiteli ye, akiteli pe mwana azalaki o libumu lia ye Yohane Mobatisi. Kasi akosala makamwisi lokola kobikisa bato ya pasi pa bazangi bokolongo no bonzoto te. Zambi Elimo Santo apesaka makabo ebele na boko apesi pe likabo liango. Tosenge kokumisa mokonzi. Zambi boko bazwi likabo wana ya don de guérison. Kasi charisme ya guérison tolingi toloba. Kasi Yohane Mobatisi ye azalaki na likabo wana te, kasi azalaki na likabo ya liloba. Zambi mai ya lobaki esepelisaki bato pe esalisaki bango mingi mpenza mpo ya kolengele bango na boyei ya mobikisi. Merci. Tozopende komosusu. Allô? Bonjour, Maman Régine. Bonjour, Papa Séraphin. Oui, bonjour, Père. Mbote, Papa Séraphin. Ok, je m'excuse, je veux poser ma question en français et le Père est libre de répondre en lingala. Je vais poser deux questions. Ma première, c'est concernant l'exposé d'aujourd'hui sur le Saint-Esprit. La deuxième, c'est sur l'évangile d'aujourd'hui. Bon, le Père nous a donné quatre fonctions, rôles que joue le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit édifie, anime, sanctifie et nous apprend à prier. Bon, j'aimerais savoir, le Saint-Esprit que certains projettent lors des campagnes d'évangélisation, a-t-il joue-t-il le même rôle ou comment? C'est ma première question. La deuxième question sur l'évangile d'aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu 13, de 10 à 17. Je prends ne fût-ce que les deux derniers versets. Bon, je commence par le premier. Les disciples s'approchant lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Bon, 16, 17. Quant à vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, heureux vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et des justes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Voici ma question. Bon, mais les deux exceptions-là, prophètes et les justes, bon, ils sont pris dans un sens que je ne comprends pas. Les prophètes et les justes, ce sont des gens qui se comportent de manière quelque part là correcte. Mais c'est pris dans quel sens? Si le Père peut résorber ma confusion qui tape mon esprit. C'est Séraphin de cette loi. Merci, Papa Séraphin. Oui, Sango. Merci na Papa Séraphin. Motuna yambo makambo maimatali mosala mwalimu santo tolobi te ezali bongo na makambo manei tosenge kosimba akolendisa akopesa bomoi akosantisa pe akosalisa biso po te toyeba kosambela ndenge mokonzi alingi. Bongo na tango ya mateya oyo tobengi na lifaransa campagne d'évangélisation.
mosala elimu santu ezali nini na tango wana. Akosala misala miye miso tolobi. Zambi na tango ya campagne d'évangélisation losambo ezalaka. Na tango ya campagne d'évangélisation tango tokosambela soki tobeleli elimu santu akosalisa biso pote tosambela ndenge mokonzi alingi. Zambi mosala mwa epe yango wana koyebisa biso kolakisa biso ndenge tosengeli kosambela. Na tango ya campagne d'évangélisation elimu santu pe akolendisa Zambi akosimba mitema akosalisa biso pote awa toyoki mateya na campagne d'évangélisation totika lisumu pe tozonga ndenge Nzambe alingi. Tozonga bato baye Nzambe akela na lolenge la ye. Na tango ya campagne d'évangélisation elimu santu pe akosala mosala ya kopesa bomoi. Zambi makabo apesi na ndeko ya koteya na campagne d'évangélisation ekosalisa ndeko pote ndeko ateya. Zambi likabo akoteya eutaka na elimu santu ekosalisa pe na bandeko baye bazali na kati mbele basengeli koyoka liloba baye campagne d'évangélisation bakozwa pe grâce ya bomoyo kati elimu santu na tango wana. Elimu santu ko anime bango. Zambi akolamwisa kati ya bango makabo maye pe akosala mosala moye kosala te bakoka kobota mbuma ya elimu santu bayoki mateya. Na tango ya campagne d'évangélisation elimu santu pe akosantisa. Zambi akosalisa pote tosambeli pe toyoki mateya tokoka kobongola motema pe tozala bomoko biso na Nzambe tokoma bongo basantu. Motuna ya mibale Yesu akoloba na miulani. Ezali sango elamu ya lelo Santo Mateo eteni ya zomi na misato molongo mwa zomi kende liboso. Yesu Kristu akoyebisa boye awa batuni ye pona nini okolobela bango na miulani. Tolanda motuna malamu penza ekeseni na maitomesana koyoka. Mbala mingi batunaka ye pona nini okoloba na miulani. Kasi lelo batuni ye pona nini okoyebisa bango makambo na miulani. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Banani wana ezali bayekola Yesu Kristo batuni Yesu Kristo pona nini ozali koyebisa bango makambo to pozali koteya bango na miulani. Bango wana banani? Ezali boko bayekoli ya Yesu Kristo. Baye bazali kotongolo miulani malamu te. Boko bakotongolo basusu bakotongolo malamu te. Yango wana baye bakotongolo malamu balobi me mokonzi okati ya biso boko bazali koyeba ntina ya miulani te pona nini ozali se koloba na miulani. Eyano mokonzi Yesu Kristo apesi alobi ezali pote bamono kasi bamono te, bayoka kasi bayeba ntina te, ekotalisa te bato wana oyo bazali kotongolo miulani te ezali faute ya bango. Zambi mbele bango balingi babukela bango nguba kobuka ngo koteta nguba balingi bateta nguba po ya bango te. Miulani ezali lokola bapesi nguba osenge koteta ngo pote yo moko oteti yango yo moko pote olia. Yesu Kristo alingi bongo te ezali lokola bagoigoi balingi bapesa bango manso sur le plan na kati ya sani te. Bakopesa okwanga yo moko fungoli olongoli kasa ya kwanga pote olia kwanga. Bakopesa bilei okamati bisaleli lokola nkanya lutu okamati bilei otie na sani. Zambi ozali mokolo tina miula nde yango wana ezali po ya kopesa bango posa ya koyekola liloba lya Nzambe, posa ya koyeba tina liloba lya Nzambe pote otongola yango malamu. Talaka tina miulani lokola boko kati ya bayekoli bazali baparese bagoigoi balingi makambo manso mazala se ndenge bango balingi. Yesu alobi te nakoloba na miulani pote bango bayeba te makambo etali Nzambe, makambo ya Nzambe liloba lya Nzambe ezali bongo mobombamo ndenge alobi. Zambi pour qu'ils ne comprennent pas les mystères de Dieu ezali mobombamo pe moto nyonso asenge kosala makasi pote akoka koyeba tina kotuna likambo elingi koloba nini ndenge boko basalaka te
tango bako benga na Radio Maria na tango mate ezali zambi balingi batongolo baboyi ki goigo ya molimo la paresse spirituelle talaka tsina ya sangola mwalelo elingi ebimisa biso na kati ya paresse spirituelle goigo ya molimo Yesu alingi te toyeba kotongolo kosala makasi pote na yeba tina liloba lya Nzambe pote na yeba maimatali mambima Nzambe bongo na bongo talaka l'esprit wana ezali penza toloba ya motuya tosengeli kosimba na sangola mwana maloba Yesu alobi yango lokola moto ya eleko ya ye lokola semita maloba makasi okokanisa te mo motema mabe ezali wana ezali motema mabe te ezali po kotalisa biso te miulani Yesu apesi biso oyo apesi bato ba eleko ya ezali po te asalisa bango bakoka ko s'intéresser un peu plus bakoka komi pesa pona maimatali kotongo liloba lya Nzambe bayeba yango bakoka ko manyola yango manso mazala se makambo ya petete zambi soki manso mazala se ya pete eko benda bongo goigoi ya molimo paresse spirituelle moto nyonso asengeli kokeba na likambo wana koyeba kosala makasi po te oyeba tina liloba lya Nzambe otongola yango malamu oyeba maye Nzambe azali koyebisa yo na nzela ya eklesia na nzela ya magistère ya église na nzela ya mayema kokwela na bomoi bongo na bongo. Tokozwa pe koma ya ndeko Aris kuna na Sainte Thérèse. Salut ma radio, merci mingi pona mateya nini esengeli kosala to pe attitude nini esengeli kozanango tango après discernement oyebi ete partenaire na yo azali oyo Nzambe abongisi po ya yo te. Discernement, merci beaucoup ndeko po motuna discernement soki esalemi penza na elimo santo na elimo santo pe na kati ya elimo santo soki elimo santo akambio na discernement mbuma discernement ezalaka bongo confiance pe boyambi elingi koloba te mbele otiaki motema na ye kasi omoni te na discernement mwa bilembo pe ebimi mbala mingi na ntango ya discernement bilembo emonanaka mbele makambo moto abombelaki yo ebandi kobima mwa mbeba ya ye ebandi kobima mbeba ya makasi penza ya minene ebandi kobima ntango ozali na kati ya discernement mpo ozali kosambela liboso penza ntango boyebani mbele otali kitoko ya nzoto otali mbele bozwi na ye azali moto ya famille songolo mbala moko sepeli ntango osali discernement na ntango ya discernement moni te mwa bilembo ezali kopesamela yo Nzambe akopesa yo bilembo alobi te ezali ye te kolanda kitoko wana te kolanda mosolo na ye te ezali ye te okosala ndenge nini ye moko Nzambe ko ndenge boko balobaka apesaka vision na provision ntango alakisi yo bongo akopesa yo makasi po te okoka moke penza kobendana akopesa yo mpe bwania po te oyebisa ye polele te na mwana lokola tosuka mbele pe yo moto koyebisa ye te kasi ye moko akobendana discernement bolamu nango ezalaka yango wana zambi ntango otie Nzambe na kati ya likambo yango olobi te nalingi nasala oyo Nzambe alingi oyo ngai nalingi te bilembo ya kitoko kopesamela yo mbele okomona te ntango akomitungisa nasala nini po te nayebisa ye ye moko alimwe ayaka na ye lisusu te Nzambe ezali discernement lokolo okotisi Nzambe na kati Nzambe pe akopesa bilembo pe soki ezali ye te okomona te mbele akolimwa na akoya pe lisusu te abengaka lisusu te ezali elembo te ezali ye te. Tokozwa pe ndeko mosusu ndeko exaucé muteba kuna na sanki wanuka losako sango Roger losako mama Regine sango Roger nalingi nayeba soki pe biso baye nanu tokula kotisa te tokoki pe kozala na elimo santo kati ya biso mutuna na yambo ya mibale est-ce que na losambo elimo santo akosengela biso kaka to sambela pe ye mituna mibale andeko. Merci Maman Régine, merci Penandeko.
na kati ya losambo elimo santo koyebisa biso akopesa biso inspiration makanisi tosengeli kozala na yango tango tokosambela mosala elimo santo yango wana akoki koinspire biso to mpe kopesa biso likanisi ya kosambela onzela ya Yesu Kristo to mpe mbala moko na tata Zambi mosala mwa ezali mpe kosalisa biso po te tobenga Nzambe tata to mpe aba mosala na biso ezali nde koluka lisungili ya ye tango inso tolingi tosambela kobelela ye asalisa biso po te tosambela ndenge Nzambe alingi yango wana biso bakatolike tobandaka losambo kombo ya tata mpe ya mwana mpe elimo santo elimo santo asalisa ngai po te nasambela ndenge tata alingi onzela ya Yesu Kristo to mpe po te nasambela ndenge Yesu Kristo alingi pe Yesu Kristo akomema losambo epai ya tata bongo na bongo ndeko akula kotisa te osenge kokula yango ezali na motuya penza kotisa ezali na motuya osenge kokula yango kotikala kaka bongo te ndenge tolobaki na mikolo mileki mokristo nyonso na batisimo elimo santo akoteli biso Zambi batisimo ekosala te tokota na bomoi ya Nzambe tokoma bana banzambe yango wana na batisimo babatisi biso kombo ya tata pe ya mwana pe elimo santo tokombo moko biso na Nzambe azali tata mwana pe elimo santo lokola te tango moto akoli batisimo elimo santo azali kati ya bomoi boye kasi kotisa ekosalisa po te awa tokomi deja mwa mokolo kotisa okomi deja mbele na ba 12 ans to pe ba 11 ans 10 ans okomi mwa mokolo na kotisa okozwa makabo ma elimo santo makabo sambo elimo santo oyo kosalisa po tokoma nzeneneke ya elimo santo pe obota mbuma elimo santo na bomoi bwayo mingi penza bolingo kasi moto mosusu pe atako akuli batisimo te azali mopagano tosenge kotala lokola moto pamba te Zambi tango Nzambe akeli moto akeli biso na lolenge la ye ndenge komami na buku ya libandeli eteni ya yambo pe na eteni ya ibale balobi te akeli moto na mabele apemeli ye pema elingi koloba te pema ya Nzambe ezali na kati ya bomoi ya moto nyonso na bapagano pe Zambi bapagano moto akeli bango ezali Nzambe yango wana banganga mayele balobaka te ata moto azali mopagano elimo santo l'Esprit Saint sollicite même les païens Zambi Nzambe akeli bango na lolenge la epe apemeli bango pema lokola apemelaki biso pe tango akeli biso talakati na nini lokola pema ya Nzambe ezali kati ya ye elingi koloba te elimo santo pe akoki pe kosala mosala kati ya ye kasi po te elimo santo asala mosala ndenge esengeli na bomoi wa biso bato osengeli kokula batisimo kokula pe kotisa Zambi na kotisa okozwa makabo ma elimo santo makabo sambo oyo kosalisa po te ozala nzeneneke ya Nzambe na kati ya eklesia ndenge eklesia alingi okobeneficie na encadrement ya eklesia kosalisa yo po tozala nzeneneke ya malonga pe obota mbuma elimo santo na bomoi bwayo tozopusana na suka ya linaka na biso tozwi mpe motuna ya ndeko yana uto bisika azwami akolanda Radio Maria na ngonga ye alobi je profite pour l'occasion mpona kotuna motuna oyo etali discernement mama moboti wa ngai azoyebisa ngai ke mwana wa ngai abundisaka ye na butu alors avant que mama a rejoindre biso voilà ezali mwasi mwasi wa ya bundisaka ye na butu mwasi wa ngai avant mama rejoindre ngai azalaki moto malamu est-ce que maloba ya mama ezali pe discernement to pe sengeli a discerner na maloba ya mama merci na ndeko yana uto sika kolanda biso donc mwasi ya yana d'après ndenge mama ya yana lobi mwasi ya yana abundisaka mama ya yana na butu ezali bongo ezali bongo kobundisa na butu mbele
bon ndenge koloka. C'est ça. Oui. Je crois koloka. Oui. Bon, d'abord maloba mama abimisi. Est-ce que moto oyo penza azali kotambola ngebene na mayeli mosantu alingi akoloba makambo bongo penza? Est-ce que akoloba bongo? Discernement esengeli ye moko mama ya Yann asala discernement. Mbele alotaki okoki kolota te boswani na moto na butu. Mbala mingi soki na moi boyoka ni bozali te na butu po kolota pese bongo. Est-ce que wana lingi koloba te akoloka yo? Tala mituna to sengeli ko. Donc discernement fa sala me pa ya mama ya Yann. Soki tango ndeko Yann ayoki yango amoni te maye mama alobi euti na Elimo Santu te akokipe yango pete. Epa yesusu pe ndeko Yann ayebi bolonga ni boye ayebi mwasi wa ndenge azali. Alors soki mwasi na ye ezali ya ezali penza mo Kristo malonga ezali pe ko monono na misala na mbuma Elimo Santu mingi penza bolingo elingi koloba ta koyi kondima likambo wana te. Mbala mingi bandoto ya biso eutaka na maye makolekana na moi. Soki mama bokilo na mwasi ya mwana waye boyoka ni bozali te, c'est normal que na butu alota te ba koswana. Kasi akanisa te te zaidi kambo kindoki. Zaidi kaka conséquence. Tope zaidi kaka mbuma ya maye makoleka na moi. Oh, bolé sabiso pe sabiso na mokolo. Papa Roger nalinga, je suis juste nalinga na tout na question moko mais a dehors ya catéchèse. Est-ce que est normal que moto aki ko bala basimi balimi satu? Comme ba église moko na oto ka débat moko que non il faut mobali pour bien à mobali il faut va la polygame au bala basimi balimi sato que non lolenge biso ba catholique tout ça la ka il faut kozala kana mwasi moko. Merci Nandeko. André Omba pona mutuna sango. Merci mingi pona mutuna ndeko atuni. Polygamie mobali moko basi ebele ezali likambo ya bondeko bakala. Ezali mimeseno ya bayuda na bondeko bakala. Zambi tokomono lokola ba patriarche. Boko aboti awa aboti kuna bongo na bongo lokola Abraham aboti na Agar aboti na bolonga ni boye Sara kobota pe na Ketura. Abraham azali na bana 8 bana mwambe. Tokomono pe Yakobo aboti na bandeko babale Lea na Rachel. Na moi mwalelo makambo mana mazalaka lisusu te. Zambi bondeko basika efungoli biso miso. Soki otali bondeko basika malamu. Dans le Nouveau Testament, on ne parle d'aucun couple polygame. Il n'y en a aucun. Batali biso ta moto moko te azana basi babale to basato. Kati ya bazomi na babale oya balaka ezalaka Santo Petro. Azali na mwasi moko babale te. Santo Joseph tata moboko liwa Yezu mwasi moko Maria mususu azalaki te. Tokomono bakotangela biso ba couple na buku abikela ba apostolo. Lokola Safir na Anani. Ezali mobali moko mwasi moko. Ezali likambo ya mobali moko basi babale to basato te. Elisabeth Yepe ezalaki se libala ya tata Zakaria na mama Elisabeth. Mobali moko mama moko. Ezali likambo mobali moko basi babale to basato te. Na bondeko basika ezali te nulle part. Soki olandi bondeko bakala esika te okoka kososolo otia yango otala boni na bondeko basika makambo mabongwani obosani bondeko basika otikalisi na bondeko bakala
okosala bambebo pe bakoki kokanga pe na leta zambi na bondeko bakala boko makambo zai mimese na bayuda pe na moi mwalelo ezalaka lisusu te lokola likambo kobota na yaya na leki na esango elamu ezali te na bondeko basika ezali te yakobo asali yango zambi ezali mimese na bayuda ya eleko ya bango tala mai nakoki koloba tosala keba na Santo Mateo eteni ya zomi na libwa tango Yesu azonge likambo libala atalisi biso oyo ezalaki na libandela boni mwango mwa Nzambe ezalaki te mobali moko mwasi moko mwasi akotika libota lia ya kosangana na mobali bango babale bakokoma moto moko balobi tete basi basato mobali moko bakokoma moto moko kasi mwasi moko akosangana na mobali waye bakomi moto moko ezana buku wa libandela na Genèse 1. Ça c'est le projet de Dieu oyo Nzambe alingaki maemanso maeko sale masima ezala na bomo ya Abraham ya Yakobo ezande lisumu nde ememi bato na nzela wana ya mobali moko basi ebele ezali lisumu kasi na libandela tango Nzambe akeli mokili ezalaki mwasi moko mobali moko bango babale bakoma moto moko pe Yesu azongeli yango na Santo Mateo eteni ya zomi na libwa alobi te divorce ezali te bokabwani bozali te zambi na libandela na buku ya libandela tango bakeli bango Nzambe alobaki polele te mwasi akosangana na bolongani bwaye bakokoma moto moko yango wana oyo Nzambe asangisi moto akoki kokabola yango te Nzambe asangisi nani asangisi banani asangisi basi basato mobali moko te asangisi mwasi moko na mobali moko. C'est ça ce qu'il faut prêcher aux gens, c'est ça ce qu'il faut mettre en pratique. Bondeko bakala ezali na makambo na yango etali mimese na bayuda tokoki kokamata manso te. Botondi sango liloba ya bosukisi tokoliki ete mateya mayema kosalisa pote toyoki mingi penza mayema tali makabo ma Elimo Santo tobandaki na yango tokoti na mbuma Elimo Santo lelo tosukisi na mosala mwa Elimo Santo na bomoi bwa biso tolobi yango topesi mateya maepote Elimo Santo akoka kosala mosala mwa ye na kati ya mitema mya biso tokoka kotikela Elimo Santo esika espace kopesa ye esika okati ya bomoi bwa biso pote asala mosala mwa ye alendisa biso apesa biso bomoi bwa sika asantisa biso pe alakisa biso mai tosengeli kosala mai tosengeli koloba ntango tosambelaka pote losambola biso esepelisa Nzambe oyo azali Tata Mwana pe Elimo Santo.